Namona bamboka me oyo te. Oko sora nanani, oko bono beba mitu ke jai kore ka. Moto moko na barabara zate. Ero kori netina kinga ina ya namboka oyo. Ngai namoni na samwe na ngai. Na samwe na mboka oyo. Na samwe. Mara muna bana na ngai na kisasa. Kisasa to mesana lero oyo boy. Banto batona mina bakwe, bana iko tonga banto. Bana iko tonga banto. Na wana yebite. Oyo mboka ni oyo. Mais lundi la couille en poto yango ezali lisusu te. Boka nini boka mominga bato bamona kate otara na jamba kuna bamboroko bazali kobima otuna mboroko ho bari akayawa te soko mediko kanga mbandu mboroko awa bakamati bakangi yona na police mama oyo boka uzoloba c'est quoi problème president bon nalo batenda mboka le bilo obengisa kinga na mboka yo po oya ko boma ngai mais le fête ezali fête ezali poka le fête oto ko kene to ba binwa mukene ezali lote fête ya teo zambrota ba ko sala le lote bo sikoyo na bimi bana tongo mapapa yango yo na do rukabana ya siraj na bana inga basala ngai manzaka na do mona moto te non mama yo zaka bimi awe zaka bongo te ezaka nene nini awa to zwa ka appointment auto benga ka rendez-vous. Rendez-vous? Pour basalo manzaka, pour ça l'encaminio, il faut rendez-vous, appointment. Pour benga, bah pesi au rendez-vous. Ngai na benga, ngala ja malade. Oh, ils apportent hein? Nini? Oh, ils apportent ils rendez-vous là. Yango bobenga kinga mpona yango bwana. Esala wapi bana kisasa? Ata bino moko na kisasa esala makane na kisasa na biso to ja ndenge wana te. Ah, ils apportent ah wana na Amérique. Eta Amérique. Eta Amérique la buso bana bino. 01. Ils Amérique. Ay longa misonanga. Longa misonanga. Ah, tika kana kika. Kele na yo longa wana. Parce que vous comprenez longa. Oyo nyokora ngai kisasa nini oyo? Ngai na mesa na ngai. Oyo kata bino moko ezala kapena ya sora. Poto jana makamu. Bana mama, to bana na biso na kisasa na biso. Na kisasa. To yala kala ro na tongo na 6h. Oyo kibana ya mapapa batako bele. Ba mama papa. Bana ya manzaka. Tia manzaka. Yo kawa na poto. Pona basara yo manzaka, basara yo mapapa. O to rendez-vous pe ya docteur. Ezalaka. Kisasa nangai do manke ngai. Na zonga nangai kisasa nangai. Mbaro yo moto aro bana ngai tena do ya. Oya kula mangana lo pore ya njiri. Na zonga nangai. Bana ya kisasa bazo manke ngai. Na ya totonga na biso. Kisasa kotonga za bien moko. Okoki ko gloire yango te. Okoki ko gloire te. Kotonga. Ah non, kotonga umera. Bana ya kisasa totonga. Te koya ko bana na kisasa. Soko oye na poto aba. Okotonga yona ndani. Tara mwana na ngai yewana. Ayebo ya utika yutanga ke kula akekolala. Kisasa na ngai bien. Nzoto na ngai se koli. Bana ya manzaka bazaite. Bana manzaka bazaiko mankenga. Na lemi na ngai. Kotonge za bien. Ah kisasa na ngai. Kisasa mboka elengi. Okokene match ya stade boye. Okomi kokumisa equipe nationale. Boko makuna boye baba niko tonge equipe nationale. Oyo mboka, oyo ba Congolais ni mitu iko sara te. Baba niko tonge equipe nationale. Suka na yango topori obena martyr. Aretango tokobima to baniko kotonga lisusu. Kotonga ezali nango malamu. Mais na conséquence nini? Tobona yo. Nini yango pina oyo mboka nini okai na ya koluka makana. Namona bamboka me oyo te. Oko sora nanani, oko bono beba mitu ke jai kore ka. Moto moko na barabara zate. Ero kori netina kinga ina ya namboka oyo. Ngai namoni na samwe na ngai. Na samwe na mboka oyo. Na samwe. Mara muna bana na ngai na kisasa. Kisasa to mesana lero oyo boy. Banto batona mina bakwe, bana iko tonga banto. Na wana yebite. Oyo mboka nini oyo? Mais lundi la couille en poto yango ezali lisusu te. Boka nini oyo? Boka mominga bato bamona kate otara na jamba kuna bamboroko bazali kobima. Otuna mboroko ho bari akayawa te.
Soko meki ko kanga mbandu mborokawa. Bakamati bakaki yona na polisi. Maman, Oyo ko. C'est quoi? Oh, Problème. president bon. Yeah. Ngalo batenda mboka le bilo obengisa kingena mboka yo po. Oya ko boma ngai. Mais les fêtes ezali fêtes là pour aller fêtes to ko kene. Je ba bino mukeng. Egale rote. Fêtes ya teo zambrota bakosala le rote. Bon sikoyo na bimi bana tongo. Mapapa yango yo na do rukabana ya siraj. Na bana inga basala ngai manzaka. Na do mona moto te. Non, maman. Yo zaka boni. Awe zaka bongo te. Ezaka ndenge nini? Awa to zwa ka appointment o to benga ka rendez-vous. Rendez-vous? Pour basalo manzaka pour osala nkamnyo so fo rendez-vous appointment pour benga ba pesi yo rendez-vous ndo. Ngai na benga ngala ja malade. Oh eza poto hein. Nini? Oh eza poto zaka ndengona. Yango bobenga kinga mpona yango bwana. Esarama wapi bana kisasa? Ata bino moko na kisasa esarama kanenga na kisasa na biso to ja ndenge wana te. Ah eza poto hein. Ah wana na poto Amérique. Eza Amérique. Eza Amérique la busoba na bino. 01. Eza Amérique. Ay longa bisonanga. Longa bisonanga. Ah tika kana kika. Kele na yo longa wana. Parce que comprendre longa. Oyo nyokora ngai kisasa nini oyo? Ngai na mesa na ngai. Oyo kata bino moko ezala kapena ya tsara. Poto jana makamu. Bana mama, to bana na biso na kisasa na biso. Na kisasa. To yala kana ro na tongo na 6h. Oyo kibana ya mapapa bazaka ko bele. Ba mama papa. Bana ya manzaka. Tia manzaka. Yo kawa na poto. Pona basara yo manzaka, basara yo mapapa. O to rendez-vous pa ya docteur. Ezalaka. Kisasa nangai do manke ngai. Na donga nangai kisasa nangai. Mbaro yo moto aro bana ngai tena do ya. Oya ko ya manga na aeroport ya njiri. Na donga nangai. Bana ya kisasa bazo manke ngai. Na ya totonga na biso. Kisasa kotonga za bien moko. Okoki ko gloire yango te. Okoki ko gloire te. Kotonga. Ah non. Kotonga umera. Bana ya kisasa totonga. Te koya ko bana na kisasa. Soko oye na poto aba. Okotonga yona ndani. Tara mwana na ngai yewana. Ayebo ya utika yutanga ke kula akekolala. Kisasa na ngai pie. Mtoto na ngai se koli. Bana ya manzaka bazaite. Bana manzaka bazaiko manke ngai. Nalemi na ngai. Kotonge za bie. Ah kisasa na ngai. Kisasa mboka elengi. Okokene match ya stade boye. Okomi kokumisa equipe nationale. Bokoma kuna boye baba niko tonga equipe nationale. Oyo mboka, oyo ba Congolais ni mitwe iko sara te. Baba niko tonga equipe nationale. Suka na yango topolio be na martyr. Aretango tokobima to baniko kotonga lisusu. Kotonga ezali nango malamu. Mais na conséquence nini? Twabona yo.